bateka bango baosomba bango te batulie armée disali mbonde toboki babambi bapapie bomoni mbonde toboki sauce. Donc si là ngala yo sakoka à chaque fois kanga makana nzambe o asali yo lelo koma boye yaya to palangana te, c'est le temps de si là biso tozo na sima pona ko soutenir ye mundele soki butazo mata mundele tsaka elo boko pa e mata so be chelon mais biso ba congolais to bendaka mutu na likolo po ko ya botika mutu ya mabe ezo sopa bino botika mutu ya mabe les trois tortilles ninja ezo sopa bino les quoi les trois tortilles ninja. Si là akabwana bango ati bango kipeleke se ba uka ko supporter absence na ete pemena ba depuis la koma na yeo na koma bambo depuis koma na Yesu na koma libre oh liberté to limite tikala libre to sala oyo bote melingi mama les abakukoye on s'est manifesté. S'il a une mission, on nous a pas ça qui est, il y a propager bonne nouvelle à travers ma film. Mission na Ezawana, azazo évangéliser parole de Dieu à travers ma film d'ailleurs. Tandis que mutu mususu azo ça le film au komi na yo komi nini. C'est ça. Film faut suka na suspense, faut suka na ba émotion. Yo film bane banda qui telemika tout droit. Ndenga ko courbe ndenga ko pesa te suka lango ba boye batezaki histoire. Mais si la tante toujours comprendre que si la sera ça le film na suka lango zomona ndeba mayelo biso tsamba pesibiso domicile lo dans la partie prêtée na ça la partie prêtée mais la linga sila OK ngai na linga sila OK mams nga penya ko na linga kalanga sila donc ça ba lobi ni kamumoko et choquer sila nga na roya si s'agit de bimisa ba vérité to ko bimisa vérité pourtant yo fiki sila nga la linga makasi nga na ko bomba yo te na ko bomba yo te to ko ya to ko lo makamna o yo salaka yango moni batu bazolinganga te so muta mukila boyinga na isa kepe na tant pis pour toi parce que yo mukolo nzamba kelanga tuna ka vie na oti vraiment nzamba tanga kelanga biso tuna ka vie ya mutu te et bon pourquoi so muta le balinga nenga te je m'en fous de toi ngape na linga bote Bible dit ça biso aimez-vous les uns les autres pour l'amour de Dieu. Yo tango lekyo lobi ko linga mis lo te ngani na webso ke na linga ko impossible pona nini yango perdre ta temps impossible perdre ta temps bon miss mata tokita ezata na ye omoni chaque période ezaka na mokonzi nango soko tali bien Saoul azaki roi o ezaki la volonté permissive des hommes mais David azaki roi ya volonté de Dieu yango moni tangu David akufi nzamba ressuscité mwana moko na ndako David Salomon akufi roi Lemuel mwana ya Salomon ozo comprendre malgré la terre David mwana na ye Absalom a trahisa ka sala ka coup d'état azora bokonza papa mais la raté po ezaki ya nzambe te si la women na musalo elle a beaucoup souffert donc azon mérité ba fruit oyo totike le temps yo yekaka lobby hein oyeka lobby la muto abengi si on a si la muto apesi au goût wana ya ko sala théâtre na bien et ça na batu mususu bazaka ba ingrati na suka yozo mona mutalali nzamba pese pe mala bomo ina tonga zanya ta mwa lo banzambe merci mais nzamba konto parmi bato bazi faveur na ye et belé pe basambela kibutu mo basambela mena tongo na wa kofi mais yo nzamba tiki yo na bomo yo bo pese merci c'est que ça mutama de gratitude ona mutu mususu yango na ba komoni bazi belé na théâtre na ba sœur belé ba rata vie ba on va commencer la gouvernement tout na bango neti dans ces zones kozanga vie na ye nde commissaire écrit a mozela ka cercle à l'état très bien je crois si la arroser le côté parce que ça na bon déjà si la commission ba honorer na ba trophée ba décorer na ba chancelier si on y est dans ces zones tellement qu'elle est sale babi muta salité ana boulogi oy boulogi kindoki mupongu c'est ça mutu nyosa refléter la salité à sorcière ce qui sorcière te ozwa kisi ya makolo tika papa aso azoloba o senti ba CB ah bata salité ba ba brossaka te bonjour
bonjour na bande kona biso balandia partout et sika bozwami na mokili mobimba na chaîne biso ya MK Eyokani télévision ngawa bino MC ceinture ya suka sécurité ya Babakouk. Donc moi na mam si la bisalo pomba sans je te sali depuis l'Afrique du Sud na pesi bino mbote na pesi mbote na MK na pesi mbote sika ozwami sans oublier na remercier Nzambe oya pesi biso souffle de vie to mona ni lisusu na pesi Nzambe merci Nzambe azwalo kumo. Derrière la caméra nazana junior mon Africa ceux qui sont ensemble au fond la chant. Bonjour Miss. Ouais. Sentira suka. Babi yonde makambote mikolo yonde na yo. Ya solo. Bonjour à tout le monde. Oborolanda biso na MK Eyokani Kinshasa. Bonjour na yeme ila patron na babi mwana mukina bangenge na ye Mireille Yesa. Mireille Mukeba MK na pesi mbote belé na Babakouk tout ya monde entier ba obo soutenir si la bisalu moi so mayele oazo saka musana ende nzamba tindaki asala maman zozona notre maman to pesi mbote ma maman chérie garde ki dinda maman ya motema malamu maman prophétesse mosala nzambe na pesi mbote na pesi na pasteur José Kanye Babu Kasa honorable mbote na maman Ariette Wamu bana funa Mama Ariette Wamu na kati ya fondation na ye a soutenir bino alemba bino te atela bino mbwa na portité mama limbizi babi ba manette ezo boaka biso merci mama MK pas vu déjà ye donc bazo ki nango déjà na sentir suka ndenga komia azo memela mama MK linote na ye na pesi merci mon vieux. Ah, babi vient dans un clo de tout le temps. Tonton bio, tonton frais. Alain Amundala a Kwete na Suède. Maman Elisabeth Monjembenga na Pession Beauté. Maman Fima Yemba na Pession Beauté. Maman Yvette Pema na Pession Beauté. Maman Céline Makouti Mambote na yo. Ya mamilongo macha mumenu bato nyonso ba soutenir na biso. Donc na 4 émissions on boit kapo bato bazake belenga na bato belé. So na bida vendre la bato. Donc to zaka na ba dédicace. Na yebi ke yoza muto ba. Na yebi si yo. Tara baba. Na profiter na Pession Beauté na Joël depuis Ottawa. Canada na Pession Beauté gros bisous à toi. Miss Toyambio lelo. Merci beaucoup. Na ngaki na présenter au tengeza ka surprise. Na ebisio batu daba yebi miro Google déjà yebi miro chéri na sa approuve. Donc miro il faut Google la pas approuve déjà. Ya solo voilà chéri na ngai mais c'est Google. Bonne santé Miss. Santé za bien par la grâce de Dieu. La femme de prière. Na ebisio moi ça m'a bonné. Verset biblique non des oboma batu. Yango na foko za mayele na vie. C'est ça. Pourquoi peut ça verset biblique monzolo ba verset biblique mon on les camoufle. Or biso tant on peut ça verset biblique na sagesse on nzamba tia biso ezokende exact. D'accord. Donc ba verset biblique ezanango pour ya émission soki moi question mo ezali poto sunga peuple de Dieu. Pour biso to évangéliser à travers YouTube. Moi ko télé ma de porte à porte ezate na YouTube a kota moko partout. Nanda ko ate azoko atteindre pour bon la motema. Merci beaucoup Miss na réponse na yo. Miss ça fait longtemps que on est dans le monde à théâtre dans le monde du cinéma mais Miss Azor retenu ka place na ye. Omoni neza boye nzamba salam azar Dieu de multitude. Vraiment. Tellement nzamba multitude. Après c'est pas moto ba potentialité, après c'est moto ba capacité, il y a au créer pe biloko mususu. D'accord. Omoni lelo na monde na biso ya théâtre, il faut ba benga yo, il faut ça la boye, il faut ça la boye. Il faut adorer ba tout mususu donc. Ce qu'on est singa boye nzamba salangai na bandenge nanga nzamba salanga na ye bandenge obondela mutu te pona likambo esila raté siko secret d'abord ezanini parce que Miss ozo limwate nazali donc Miss otie loko a Miss dozo mona kezo ki na vitesse na rapidité secret à Miss ezanini bato bazo ngaba comprendre prière secret nanga premièrement eza prière amen koto sanzambe et loko liboso ko respecter mutu nyonso kozala toujours na poste nanga tant que Abakouk ndenge Bible exception à Bakouk babi restez toujours à vos postes, oui. Sache que moi l'Éternel Dieu j'accomplirai la prophétie certainement elle doit s'accomplir yo zalaka wana la poste na yo tellement zalaka kata yo meli do zalaka prophétie a te umeli et kokisa makaka nzamba linga pesa biso ya bien omoni so lelo ba pesi mbongo ebele c'est à suka ndongo zana so ba pesi mbongo ebele lelo oyeba no monsieur le rosana mo très bien mais am susu nzamba zo zelo comme mûr o comme mature pour so ba pesi mbongo ebele ko nyo ko créer omoni style na biso abandaka théâtre kala
nzambe pa ko fongola pe ba porte na tawana mais nzambe bande ko zelisa ye akoma lelo ndenga komi boye omoni ke mbonga sila bebi sango papa bate mbonga sila ezo sunga ye a produire film a bengi bato futi bango bato na pe bakena mabota na bango ba lesi bato akati pe dixième sous bato ozomona ezo pesa ba conseil ezo changer ba vie à bato parce que ba témoin ils a tellement ébélé s'il a une mission on nzamba pesa qui est ya ko propager bonne nouvelle à travers ma film mission na ezawana azo évangéliser parole de Dieu à travers ma film d'ailleurs tandis que mutu mususu azo sa ne film okomi na yo mokomi nini c'est ça film faut suka na suspense faut suka na ba émotion yo film bande bande qui est telemika à tout droit ndenga ko courbe ndenga ko côté zate suka lango batu boye batezaki histoire nini mais si la temps tozo comprendre que si la soka sali film na suka lango tozo mona ndeba mayele biso nzamba pesi biso mayele comme nous analyste lobela no makamnanga soutenir ndekono wa mwasi o batu bazolinga ete yo yaka ko soutenir ye te ya sango malamu à travers bonne nouvelle pour nzamba ebisanga lomobo parmi ba grande star ya monde ngana ozalawana et puis ebisanga sous kombo muswa lobinanga a ko rendre kombo nanga grand promesse ya Abraham ngana za mwasi yo nzamba pesa promesse à Abraham pourquoi pas nazalaka wana kombo nanga kotikala kolongwa te kombo nanga ekotikala kolongwa te nazali pe na kozala toujours parce que nzamba zo porter nga toujours azo garder nga toujours en vie yango moni kombo nanga zo kedete ezawana comme on a iso kendete eza kawana mais miss eza problème moko bo iso leka entre na monde entre ba star donc apparition à miss analyse à miss soko bimi olobili comme il faut ça la scandale eza par rapport à étoile ya miss ou bien eza par rapport miss ebi ba réalité na ba vérité belé na monde du cinéma ou bien eza juste cas jalousie pour Zabakouk eza par rapport à sagesse on nzamba pesanga na intelligence et puis ndenge zaboye soko tali histoire à David azaka de ko boko la ba mbembe na zamba mais jour où David a bomaka Goliath ba mama ba yemba Saoul a tué 1000 David a tué 10 000 et bota jalousie le camonde yango Miss Lolo tellement zamba pesa sagesse d'intelligence dans ce likamboye na royeba ndinga oloba do Miss Lolo azana partie prêtée na za na partie prêtée mais la linga sila OK ngai na linga sila OK mams nga penya ko na linga kalanga sila donc ça va lobi likambo moko et choquer sila nga na roya si s'agit de bimisa ba vérité to ko bimisa vérité pourtant yo fingi sila nga na linga makasi nga na ko bomba ya yote na ko bomba ya yote to ko ya to ko loba makamna o yo salaka yango moni batu bazo linga ngate na za la partie pour te mela linga sila est-ce que bolingwa eza sentiment nanga est-ce que bolingwa batu eza na rapport ni na vie ya misuku déjà nzamba za na ngambu nao kolinga batu neni dans le sens que ceux qui battent batu dans la plupart batu musuba ba aussi ba sepela na miste balinga miste tandis que ceux qui nzamba za na ngambu nayo est-ce que bolingwa na bango za impact ni vie eza impact c'était parce que ngani na zaboye nzamba yebinga et puis ati de la ngama bloba chaque fois alinganga makasi le quoi nzamba linganga makasi so yo mutamukilo linginga te yo zanani po yo ko baksa tal coude moko te coude moni ata litanga moko ya pema o bakselanga te mabende nzamba yinanga so nzamba yininga nde mabe mais le quoi nzamba yebisanga ke ma fille je t'aime beaucoup donc ngai nde nazaboye nzamba lingaka nga le quoi nzamba lingaka ngai je m'en fous de tout le monde boyoki misa lobi nzamba lingaka ye le quoi nzamba lingaka do azana tinga alinganga depuis bo mwana oyebi sentira suka na oyebise lo moko ngana lingala kufa na âge à 6 ans na âge à 6 ans nde place au pénal diable a préparé ngana kufa na bela kintuntu on a hôpital papa na ngana mama na nga bazo mona mbeto mwana kufi ngana kufa na lamuka yango na zaka redevable na zaka reconnaissance et pas nzambe so muta mukila boyinga na isake penya tant pis pour toi parce que yo mukolo nzamba kelanga tunaka vie na oti vraiment nzamba tanga kelanga biso tunaka vie mutu te et bongo pourquoi so muta loba linga te je m'en fous de toi ngape na linga côté Bible les sabiso aimez-vous les uns les autres pour l'amour de Dieu. Yo tango lekyo lobi ko linga miss lolo te ngane na yebso ke na linga ko. Impossible. Pour la nini yango perdre ta temps. Impossible. Perdre ta temps. Bon miss merci beaucoup na ba réponse notamment aux répondre de kitoko en tout cas merci. Merci. Toko tsiko na problème. Zone na turbulence siko. Maman na likambo donc toko tsiko. Na ebisi yo. Famille Bota Abakouk
Pona biso Babakouk parce que moi je suis à Babakouk sentir asuka sekido ah bolekate bolekate so yena tongo na bi pe nzambe biso Babakouk biso bana nzambe na poste voilà donc famille libota Abakouk biso Babakouk na ba analyse na biso na ba film na biso na ba émission na biso tous na ba titre na biso personnel to tiaka tous a inspiré na Saint-Esprit amen parce que maman na biso azala kola nzamba pesi mission Moïse azana bateau de commandement so tata ba akolia nyoka pharaon mais pia c'est pas de reste la bisalo donc so tata ba titre maman na biso senti que bon nzambe ezali alors mais tout le monde il y a famille Libota. Chaque émission na bango faut toujours combattre là. Vraiment. Finga sila soso, finga sila ndoki, ba finga sila soki pende nini. Et ça stratégie pour que batte kama batalama ou quoi. Na web sur le moko ya no lobi en émission, il y a Dorcas Bolokoko, ya no lobi boye. Ezana mutu mususu azoboko la mwana mbanda. Vraiment. Ozolinga mwana mbanda te même na lupango place bovandi batu ba oloba nini ndenge za boye mwana banyokola ke tika to sanini to linga ye so olandeli bien si la bisalu batu ba oyina ye pona étoile ora na ye za makasi nzamba fongoli ba chambre ya étoile na ye donc exactement sila ta na ye ozo comprendre nzambe exactement ya sila tomata tokita ezatana ye omoni chaque période ezakana mokonzi nango soko tali bien Saoul azaki roi o ezaki la volonté permissive des hommes mais David azaki roi ya volonté de Dieu yango moni tangu David akufi nzamba ressuscité mwana moko nanda kwa David Salomo akufi roi Lemuel mwana ya Salomo ozo comprendre malgré la terre de David mwana na ye Absalom a trahi ça ça la coup d'état azora bokonza papa mais umela raté po ezaki ya nzambe te mais tant eza sila yaya sila umela na musalo elle a beaucoup souffert donc azo mérité ba fruit oyo tout ce que le temps yo yeka lobby hein oyeka lobby sila muto abengi si on a donc sila muto apesi au goût ya ko sala théâtre na bien eza na bato mususu bazaka ba ingrati na suka yozo mona mutalali nzamba pese pe mala bomo ina tonga zanya ta moyo loba nzambe merci mais nzamba konto parmi bato bazu faveur na ye ebele pe basambela kibutu mobimba sambeli mena tongo ngwa kufi mais yo nzamba tiki yo za na bomo yo boyo pese merci c'est goza muta mabe ingratitude donc si là ngala yebisa ko ka chaque fois kanga makana nzambe o asali yo lelo koma boye même bato bakenda ko simba kisi soko za na étoile ya makasi te omona kisi yango omona bato musu yango na mabela maboma omona kisi yango yeka ya tamu kesili mais muto za na étoile diable yebaka diable apesa ka muta mayele kisi so tali bato bazana ba formation baza ba homme intelligent ba grande personnalité et ça bata pas pambati yaya to palangana te c'est le temps de sila biso tozo na sima pona ko soutenir ye mundele soki butazo mata mundela tsaka ye loboko pa e mata so be chelon mais biso ba congolais to benda ka mutu na likolo po ko ya botika mutea mabe ezo sopa bino botika mutea mabe les trois tortilles ninja ezo sopa bino les quoi les trois tortilles ninja Miss Lolo. On finit si la soso. Zela nano hein. Oui mais ezala batu mususu hein. Et puis pardon Miss pardon. Ce qu'on a zoé batté, est-ce que makolo si la eza yo mona onde. Na lobi boya pona oyeba muta makola soso. Autika lolata kiloti te, autika lolata jipa mukuse te, auzaka tout le temps na ba robe, auza tout le temps na ba pantalon po bomba makolo na ye. Ba pantalon pe ya machwapanga ya makolo mikiete. Mais si la na biso, alata jipa si la na pesa ngombote. Eh mam si na biso comment. Kilota mukuse wana olata ki wana sable noir. To pesi mbote. Kabela milai ya Fatou Miracle na pesa binombote. Na saluer bilon sa sila. Pona olakisa ke
muto aza makolo mikie aotika lolata kiloti te mais sila na makolo kitoko atonda bibelu biso to baluba babengaka bibelu akolamba nzonga fufo munene makolo ebuka na te makolo pembe oyebi ya bato bamona sila bamona rasila na musika baluka bamone na pembeni po ba sentir sila dégagaka azana te miliki sila ndemona ba papa chéri très bien aznunaka te otali papa chéri boye toujours jeune beauté ils ont reflété sila akabwana bango atika ngona kipeleke se ba ko supporter absence na été pembe na bango depuis na koma na yeo nakoma bambo deba koma na Yesu nakoma libre nakoma libre nakoma libre oh liberté liberté to divito tikala libre to sala oyo bote melingi mama les abakouk oye on s'est manifesté les abakouk boya otaba j'aime maman le ki la bino yeyo babi Miss Lolo ma mukama madame Sibolo madame Poutine oh ko lisoko nzunga ebanga moto te boye na tongo ngape na ye na tongo oye na 12h ngape na ye na 12h oye na 13h ngape 13 tanka na mona ka oh Miss Lolo na ye oh si la bisalo na ye na ko ngai tala pour votre information na ye bisabino lelo na lingaka sila na ko na ndamanye nalinga ke makasi yango na ka défendre ye nga na porter parole à sila te nazande défendeuse ya sila soki boye ko finga ye nga na zawana na ko défendre ye sila futa ngate bato bolo balobi ke sila futa rabato na bureau mo boye na ville na oyeba na ngate bureau ngo neti nga baloba nga la tambola te bo ville na ko mandeni et puis so epé a futi ça problème yango na lobi sila futa ka ngai te ozolandanga si la futa kangate soki sila alinga kabelanga eza ko futa te très bien eza ko futa te bato ba futa ka bango ba yebani o ba pesa bango charge ya ko finga sila ba yebani ba demi Dakar kanguru ya Gabi je te sali ya Gabi merci ya Gabi bisous nalinga ko makasi ya Gabi bato balinga ba kotsa ngana na confusion mais nzamba confondre bango ya Gabi nanga la pesi mbote Kanguru demi Dakar. Ya Gabi makapozwa babi eloko yango aza boye. Kanguru demi Dakar bomba mwana na kati ya poche ne. Et puis asana makolo maboko lokwa ya bananyo. Maboko ezonga sima lokwa ya ngembo. Tango bilo boya ko finga sila est-ce que bomitalaka. Moi ça zo dégager. Peme na sila so vani mamo ozi pemba sila. Okomi na poa miliki. Ya bon via biso babaku toleka bino. Tala mobali. Mobali atonda boy. Exactement le quoi gérer aïe na plateau à peigner mande fouté t'as la sale garçon à la petit chapeau pour na bomba sous qui a poussière et puis à miss t'as là batu musu ba na forme moni mutu na le quoi ya likoko mbiso ba na mike ba liaka te pour epesa asme ozo t'as la kingo na le quoi ya kuku dendo maya vanya ba ndofinga sila obenga sila ma muteke mais comme ba teke wala sila za mwana muteke mwana bateke mwana gawa mwana muteke obeta bango ba fimbo ba azot na ebisioko bazo respirer aza muko mabele te ya c'est normal aza muko mabele faut récupérer mabele na ye bon Miss Lolo merci toujours continuer la question na biso continuez yaya je suis là pour répondre ton moni ex dans 16 mois ya kala o asala succès atongata ata asomata mabele ya ta ya $100 te ya suka mboka mona nanga na otanga kombo na ete azo babi sila na problème ya mobali olanda émission yango te te nalandaki yango te abi sila aza na problème ya mobali sila aza na problème ya bolingo yango akomaka aza muto a haine yango aza muto a keto yango alinga bato te parce que aza na problème ya mobali est-ce que kotala sila kitoko sila aza nango kobanda na mutu tina na mabeli tina se kotala ne sila dégagera savoir sila aza nango batalent sila aza nango parce que sila comment on a sila bona musala zo produit déjà mbongo est-ce que sila koza na pesa mobali merci beaucoup sentir asuka na oyebso lo moboy mieux vaut que tu n'as un programme mobile qui n'a pas batu virunga très bien vous comprenez mobile on a ebi kazaki ya meilleur ami nanga nga na zuye na ko na komo bimana mobile wana eza lisumu mais c'est le malembe malembe na kiti zongi ya
malembe bizarbi. Ya malembe. Zongela nan. Obi? Nabi boye. Malamu kutu ozala. Nazala nga sa mobali. Kena nayebate. Mobali oneti boye, nayebi ke Michel mobala Gisèle. Très bien. Mais ngai na komo bimana mobali wana, na ndime ke ko bala nga la libala le roi fête anniversaire. Pona nini po, nga na azaka na posa mobali. Mieux vaut qu'on a la celle qui est mal accompagnée. Si on pona bango, balinga sila ya ko étaler vie na réseaux sociaux. Si la za di genre ya ba fio ba étaler ba vie na ba on réseaux sociaux té. Si la n'est pas une hypocrite, mais za discrète parce que Bible dit si surtout à la discrète. C'est ça aussi la différence et ça la ba entre cause la discrète na hypocrisie. Bazo ya ba ko différencier ba yebité ba tanga té. C'est ça. Biso to tanga to vana même na bande de l'école. Ngata la kena na musika té. Vous comprenez? Mais il y a des différencier babiloko wana. Mutu azaka hypocrite. A vivre dans la vie à cachotier. Hein? A vivre dans la vie à cache-cache. Mais mutu azana discrétion. Bozala na bien mais makamuna boyo yeba. Si la nenga zabo ko ya ko étaler vie na réseaux sociaux té. Ayo bete na biso ke nenga zabo ya bo moninga na la mobilité. Biso babaku vie na biso to ko beta moté. Ngala ko beta neti ngane na zabo na beta vie na ngate. On est comme vie privée na nga. Nazana mobali, nazana été, c'est ma vie privée. To yande to beta de likamba musala. Ndeni film na bino, et talami combien de vie. Biso biso neto zaboye démasqué et kende. Po biso jamais rata. Film ata mokote jamais rata. Nyo surtout ka ebeta ka ba ça et quelques. Yango na essaye babaku kato kende. Si la biso a 2 500 000 vies. Pourquoi pas 3 millions? Pourquoi pas 5 millions? Pour ça musalaka ya bien. Bino bolo babozaka na batu, mais batango batala rabino te. Bata ba robot chaka. O mona mutu mususu, yango ngala ba komoni ba vie belé na théâtre na ba sœur belé ba rata vie. Ba ba commencer la gouvernement tout ekunda bango. Neti danser zwana. Kozanga vie na ye, nde commissaire aigri. Alors moi c'est la car cercle à l'état. Très bien. Je crois si la arrosele logoté parce que ça nango déjà. Si la commission ba honorer na ba trophée, ba décorer na ba chancelier. Si on y est dans ces zones tellement qu'elle est sale. Babi muta salité ana boulogi. Oy boulogi. Kindoki. Moupon. C'est ça. Moutunyo ça reflète la salité à sa sorcière. Ceux qui sorcière té aux oies qu'ici, ya makolo. Tika papa. Paso azolo ba o senti ba ma sebe. Ah, ba ta salité ba ba brossarate. Neti géri so ko tali bien au moins zo refléter mbungi. Azala ba ma sebe. Muta ba boko lokwa ngembo. Babo que les alcool en game bon. T'es capé les arbres, faut la bête là au moins pour la se sentir la peau nanga. T'es bon. T'es faut la se sentir la peau nanga ya. Miss. Oui. Donc on va finir si la besoin de te finir tes poignes. Non. Et c'est sûr t'es à quoi rappeler. Les a rappelé. Et voilà nous ont rappelé bango. Un jour on est là au vendre les ngamo na chaîne nanga na sabolier. On est à chaîne nanga beaucoup. Mais ce qu'on est à nous ont rappelé bango. Gérard Maboko le quoi ngembo, mutu le quoi likoko, azab salité le quoi nzeto ba matara. Te obi nzete kila. Ba matara ngote nzeta sende. Bande na seti likolo nzeta sende na o mata. Muta mata zati. Neti ba danser zwana. Ngako danser so na ebité abane nanga alongwe nanga kesu na sila. Yaya ozo luka six ozoate. Oza etu la fia likolo pilo zwaka. Côté na biso. Te biso côté na so ba dijambo ba et aza vulgaire. Elle est trop vulgaire. Asa sans scrupule, sans pudeur. Mutabongo yosani. Ayebi na kolata mutalamukana na tonga brosser te maman ba nyosa émission. Quand elle lambo la la nango. Ba biso ala mukina tonga ro liboso fufu malini. Bango te yendenge mona tadi la 12 boula fufu. Na kati ya mutu atadi ka ba boula fufu a réfléchir ça te. Na mutu la tali forme mutu le penya bien ça la forme kalebasi. Natala ka kupenya bien lisusu. Mais ndombindo akumisaka eti. Ndombindo akumisaka eti. Mais baza batu les oiseaux les mêmes plus bas. Abi a foutu sur $70, ça fait $70 donc. Bon $70 les ambon. Ngaba nabi abaucho benga nga we biso bachelinga combien? Namoni we. Donc biso de toza ba mbonga miketo lobela ngo souté $70 eza lokola mbongo ya ponga chaque journée la dépense à kolia. Elle est quand même $10. Parce que mon amour mobile un jeune garçon le quoi y avant d'abord ko finga. Yaza moninga nga mwasi yo. Aza ma chérie mon frère. Non, c'est un garçon. T'es aza ma chérie mon frère. Arrête ça s'il te plaît. Na yebisio ki aza ma chérie mon frère. Pour moni mutu, il faut ça un homme animal pour benga batu bamboa. Très bien. Et puis mutu o ka déjà ça zoa déjà njoto na ye.
Asali sango hernie discale, c'est un homme animal. Ne peut pas battre Bible lobby. Nous avons trois sortes de croyants. Croyant un chrétien, croyant animal. Moi dans mon bali. Okoko yate obana ko insulter moto na ovana na ebot. Bango baluka ne ba vana tana sila. Liboko na tout na taboui. Na tout sila. Est-ce que c'est possible? C'est possible te ba monele wa. Arula carrosse. Très bien. Na ba matanga la biso yakati. Parce que nombi. Comment na sila eza lokolo moni jibe piana na moi. Très bien. Comment na sila eza lokolo moni président. Oh. Yaya, moto fo misala. Ok, si la vraiment amitié, par exemple, plafond moro donc amitié à niveau moro donc. Ami sali parce que ezatanaye. Très bien. Ezate que ozana mbongo mais yo onimaka na yo basalelo musala na n'importe qui n'importe comment. Ba insulter mutu pona yo toi tu acceptes. Ovani no lobby l'autre côté. Na part na biso ne boya ko rappeler biso. Yaya, boyeto ye. Masoko nzungu. E banga moto. Bon, Miss le local na point wana. Est-ce que vous allez monter à malam faut approcher tout le monde fait maintenant? Té. Oh, mutu muso ko approcher bino mako ba bino moko moko. Bien. Nabi e ba noko belo ba sala ba mbongo na famille. Ba yaka ba sali ba fête mais na sima lango fête mutakufi. Na fête wana yo zwa mututi. Iyo ka fo ba tu ba landa yo za na ba te benende ba mona to za muta malamu. En so za no hypocrite. Non non. Mutu muso ko lingo de loin. A sepela no makasi nga na batu babenga nga omona pa Miss Lolo na linga ko makasi. Mais kotanga komona ngati. Kotanga komona ngati. Asi Miss Lolo na linga ko makasi surtout de bo soutenir si la bo sala bien. Comment mutu moko bako yine mboka mobimba. Yo kasi na bien. Si la ndenga zawana. Azangi mabe. Azangi ngote. Ngane na vandi boy. Nazangi mabe. Non non. Yo zangi mabe. Ezali. Babi l'amour supporte tout. L'amour s'enfle pas d'orgueil. L'amour est surmontaka nyonso. Si on a pas ici là batu ba lingo supporter était pourquoi bozo bola tse caché akabakate atongaka songi tondima nyonso so boluka lisu nini nyonso bolobaka pona mutu andima na ye. Vous cherchez encore quoi? Au moni place bakoyaka wana po biso nyonso ezana mutu ta olobake ngana na tongate Yesu tango bazui mwasa ndumba ba yena e balobi loi ya Moïse lobi. Ce qui moi ça sali qui ndomba fo ba bomaye ba bambe ba lapide Yesu abandi okoma ayebisi bango oyo nano asumuka te azala mutu liboso ya obamba libanga bango nyonso bakenda batika mwasi kana Yesu atunie femme ba condamné ote abi moi aussi je ne te condamne pas va et ne pêche plus et loko ezanga kabiso ko rappeler mutu yaya e otonga ngala sali onini yaya na sepele muta ozala la facilité lo ba limbisa ngai leki na ngai biso na lobaki comment na ndenga mabete mais bino bozwaka eloko bolatisa mutu neti ma chérie mon frère musukovo azaka na eloko musute ngala sila to banda ko tonga bana 7h 19h yaya 7h 19h munoko ngele mbate version oza vrai yaya pona ko yeba ke mutaza PD oyebe na mama ko tonga awlingaka mingi makamba baba si siko yetanga banda ko tonga wana sila zaina musamu sa osalati. Tiens, qui tournage té, avant de cas na yé, avant de cas na yé, azotonga kaka, avant de cas na yé, azotonga kaka. Mais en sens té, ils en sens té, en tout cas, le chapeau n'est pas bois kabiso. Ils ont bois kabiso na façon moko. Si la bisalou mam pomba scène, dobani na biso. Faut présenter l'inet à MK. Parce que l'inet à MK. Pesa biso linette MK to présenter. Maman limbizi, ba linette à Yves Saint Laurent ko kan si biso na mopao. Oh, voilà. Yaya boye bazua. Bozuapi. Voilà. Porte-clé assis la bisalu yanga pesa li porte-clé. Yango yo bilo kozana ngo. Ezana ba polo. Bata Canada, batu botuna ki pona kozwa, bobengi biso. Bobenga Miss Lolo na plus 243 85 40 80 240 plus 243 85 40 80 240 Borobé Torobé Sabino adresse place bo que nous sommes on a poto ya boye bozuapi si la zone les cabino kaka marque à chapeau marque porte-clé neti boye déjà si la za ko annoncer nga de amutuka et ce babilo connaît za cause ya combat si là babilo ko parce que ebite son avion bongi ba comme la binemi belé ba camarade to kutana ba on a ki mukolo ne binemi na sa lobby. Très bien. Muninga no bokol neti master nanga ka dogo nadine ka dogo na pese mbote nadine ka dogo master nanga to ba nekala na théâtre na pese maître Charlie Agoyo na France fiancé ya nadine ka dogo ya Arlette Kulu na pese mbote mama na Jérémy
camarade nanga bomwana akapelanga ka miss ba camarade tokutana bango na kimukolo bango ne binemi na biso lobby vraiment nga nakutana na makambo batina ninga biloko na kezwa muninga mutema kiete vimba asepela te na sima nga bimia lobby nga la boma batu ya simba makila te nga maboko na ngeza na makila po ani na ucho kufela batu mi balé l'espace à 3 mois po mon la place jalousie utaka likola tablette na iPhone na ba chaussures à kimia batindela ranga na bilamba ebota jalousie taka batinga na brosse à dentifrice muninga vimba ni kabo batuni ozuni nga la zuka dentifrice brosse à dents bon ezaki ayo ma personne boss faut dire merci neti boye clé oyo eza ko annoncer nga déjà mutuka donc à la mine te porter clé nanga je vais acheter ma voiture na ole kalongo peka awa donc les abakou sont en voiture na yo porter clé en ngodo ko tia contact na yo marque Sila marque Sila donc on est très à l'aise ba teka bango ba osomba bango te ba tulie armée d'Isali mbonde toboki baba mbiba papier bomoni mbonde toboki sauce nini porte-clé marque SB orlek abolekate et le batata moi si tendance di binga bolekate boko lekate jamais to seda abaku toujours na poste to cédé neti nga bona longa place nanga ki mama leki pona ki wapi basala querer basala querer pour déjà des aboyés ndako na biso da to zada to koki to mo déjà msu bazolo baso ba bengisi biso na SB to yate ayebo jouer que message ya koloba ke non ba bengisa ye ou comment te au moins la vie parce que neti muto osenga directement est-ce que ba bengi déjà ya ko jouer neti Michel Mbembele Michou Mbembele Michou Mbembele neti Linda Coach neti Alicias neti Naomi a kokate si la bisalo kuna c'est des professionnalisme sans un professionnel te ba bengote ba benga ngo ba sirène na bi trop de maquillage eza pour mi te make up nde makam neti ngade na banda make up ya elongi ngeti kala su polele te na ndeni oh est-ce que maquillage nde jouer bien mutu ndi apesa makam na lobi boye na tia maquillage le kwa ya Jezabel mais son na yebo jouer ba côté nga ka 10 très bien moi na mayele na classe so tali bana mayele nyonso na classe uniforme na bango zonga ka propre très bien nga Daniel nanga so aké classe retourne uniforme za ka toujours propre posa moi mayele abi msu mama msa za na mbonga savonte na baby sati mais moi na zo ba yebi kende na zaboye so na baby si mama osomba sous savon ba yebi économité tout ça maquillage ya makasi mais na mutu na biso za nini mayele ezali alors yo za no mwana zoba yango mimi lobeli ke so ba benga na oyate ba bena obenga yo nanya ko benga yo oyeba ko jouer te na obenga yo fia le kilo le quoi éléphant oko tombola ngote mais osala ba G ba bengo na SB o mutu so tala la pongia zolota SB ya bako bengo place musoki ozui $200 mais batali yote c'est ça mais oyeba na SB boye ba pesi oka ata 100 ata 150 mais omoni pa yako comme na ba fan ebele ya tika pardon na pona na SB ya nalala kuna na seka makuna. Merci on a biso baza ko landa biso partout na mokili mobimba to qui ne ko chiter vers la fin émission na biso. Merci. Monsieur Lototika na deux questions moko peut la libanga. Tout nangai, je suis prête. Et comme le rôle système boye on dirait stratégie. Bato ba osala mabe na kombo nzambe. Oui oui. Yo tongi muto critiquer muto ba voice bimi. Tozo na tourno yo ko s'excuser, yo ko senga pardon o kita na makolo ya meme sila. Parce que si la mito aza meme muto boti bato théâtre nyonso. Oui. Na bato ya kala na do ye penza meme. Si ko tozo la retour na yo ya ko s'excuser pour que moto ekufa. Mais toka ba propos ya muto azolo ba ki apema na sa di peka muto te. Bon on a yo apema na sa. Parce que to yebi que non aza éducatrice de masse. Apesa bato ba conseil na ba film na ba rôle ba pesa kaye. Mais na vie réelle au sali likambo eza mabe mais olobi ke opema na sali peka mutu te otanga kombo nzambe na ndenge otalela kewa na ndenge otalela kewa na koza indicatrice ambasi mutu aza indicatrice ambasi to otala ye déjà na biyema na ye oye na émission kilote pantalon tala lipeni nyonso tu emonana oyo oteka nzoto to oyo ko éduquer masi tango yesu ko ba propos nous tenir na munoko est-ce que vous avez bangoté Bible lobi avant de parler faut tourner la langue 7 fois yo yeba mo lobi pe mana lipeka mutu te na pe misa mutu nzambe mutala musaka biso so za nzambe est-ce que biso pe mana lipeka nzambe non non yaya il faut to yeba nini to ko loba eza milieu public omoni oyo eza lieu public pour ba on des opanzana
Nena on le kana MK bonebi batu botalanga te. Très bien. Public ko botalanga so na lobine c'est le mot boy choquer public. Il faut na yo senga pardon. Yo tongi mutu. Oye pour lobi oui na lobaki. Na pema lipeka mutu te. Niko ngo tangi kombo na mutasuka. So Miss Lola yenga na ko ya ngala yaka mabe. Ngala yaka penya mabe. Komeka nga sute. Ezanga mutu te na lio mbongo. Mobali no otinele mbongo parce que so nini yemta o yambote luko o changer numéro bengai. Oh. Eza stress. Il y a $500 sur $1000 mobile. Navanda nandaku. Nazaka inspiré. Avant de la émission, tu sembles la guitare. Oui, tu sembles la guitare. Mais bon, je suis dans l'inspiration Saint-Esprit. On a remettre les choses. Ya tika. Même ma pasteur est belé. Bazo sumu kamena sima lango ba otanga komba nzambi. Ni n'est pas fait. Et puis Bible c'est qui peut trouver un homme intègre. Azana été à part Joseph na Job. Barom batambolaki bosembo. Yango babi c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Nzamba bona so atiki Enoch na sena moyo ayo sumuka. Azaki Élie prédestiné de l'Éternel. Ezaba tu mususu baza barom ba prédestiné te. Ayene ka lobi na ya lobi atangi komba nzambe. Mais le kono ngaske nzamba compter. C'est ça. Po yo so sa masumo nzamba pekisi. Musu nzamba lobi ko sala lisumu boite yo sali yango. Pour dire les gens les hypocrites, les homosexuels, les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Je crois que yo musu na kati ma mwana okutani na kati loko moko. Oko hérité. Ato tangi komba nzambe 10 000 fois yaya et simbate. Bon, mais si on peut s'embellir, tu vois que mis au s'embellir, ça va verset biblique édifiera pe bateau. Par rapport à bilo retour au temps est-ce que ko lobani pour sauver bande qu'on a biso na bamsu peut-être ça peut-être kozanga musuta musuza influencer na ba camarades musuta musuza bike non na mekapé mais le ko yo déjà za na kati na Yesu na yebisa bango ni pour que bazongela la nzela nzambe batika bilo quoi na yebisa bango boy. Parce que la Bible sauver pour sauver, il aura déjà sauvé. Bible et lobby, cherchez premièrement le royaume des cieux, et puis tout viendra après. Tout le cas beaucoup de Nzambe. On m'a sali, les arts individuels. Même pasteur, on a l'appel juger na part naï. Très bien. Mais pasteur, on a sous fois juger, fois 10 bandimio bakimaki. So bandimi 10 bakimaki. L'église, pasteur on l'a déjà qui bangote. Nzamba tali kozo bakimela ki zaki msuyo. On a la juger. Ozomona na oyebisa batu boye to banga nzambe babi la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Bible yebisa biso na proverbe. La crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. To yekola ko banga nzambe. Soto kena Deutéronome 28. Ozoka si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, batangi ba bénédiction o ekolanda. Bon, merci beaucoup. Tu as émission à Bisso. Ouais, merci beaucoup. Mais je déjà aux en avant qui t'ont mais la Bisso qui était pour ta émission à Bisso. Nanyangola betela eli solo ya kati lobia cholanga teo. Oya benga kanga ikopine lobia ko chola yo. Oya benga te confida lobia ko paza yo garde o. Salango la petine sekele lobia ko mamangu na te. Ali bondeli nanga yo moto achalito ite. Banze momo susu esenga kangala ye. Minene nanga motema e papa na beteli yo. Oh, ngati nanga motema e na pesi yo yaya. Motema nesa. Masolo ya kate, masolo akate. Nanyango na betela e na ebisi yo moto betela lisolo akate za Yesu. Ya Marie Misambo pe atonam. Motika banzembo oyo lelo mutu nyonso aza ko se référer. Nzamba zwaka ya Marie Misambo na tana ye. Maintenant ki garçon moko boye tellement kaza débile, idiot, afingi ya Marie Misambo abi banzembo formol. Oh là là. Est-ce que nzembo ko bimisa solo formol? Oh là là. Nzamba mona yo gérer. Nzamba limbisa. Yango ti lelo zola la na carton pa leki noa mobile. Oh. Na butu leki mwana leki noa ko lo ba tonton excusez je vais faire pipi à sauter yo. Oyebite ke basotaka papa kulutu te. Ya nzambe yango azo punir yo ozaka na salon. Yo ti ozalaka ka na salon. Po fingi muto yo azaki na abikisi mite milim mite ba to ebele.
à soigner ba pota ba tu ebe la manzemu na e. Tu dois demander pardon mon frère, c'est pas. Afingi ba diambo ya Marie misama biso la formule. Oh là là, nzamba. Kozanga intelligence na ko yeba ndenge ni ya ko répondre. Ok, merci beaucoup. Na bande on a biso ya MK Yokani Télévision. Toromi na suka mi émission na biso. Na bino bolanda ki biso nzambe apambola bino. Bon, continuez toujours à s'abonner à la chaîne Abiso MK Yokani Télévision. Les abakou qui partout dans Mokili Mobimba, Topé Simino Bambote. Merci beaucoup. Merci Nanzambe. Wapé Sibiso Temps et Okuta Nesusu. Na servante naye Miss Lolo Otolela est fort. Amen. Do abakou qui penza Yamakila. Amen. Mam si la bisalo pomba scène aigle numéro 1. Topé sur ba gros bisous. Nzambe ya Lola Amonayo. Amen. Tokuta Nesu na prochain numéro. Bapel Nabino, commentaire, ba remarque Nabino Yango Osabiso Miss Lolo, mot de la fin, Tokabwana. Ouais, merci beaucoup. Na okende mingi tepo, tolobie belé, batu tout au boire bango déjà. Ouais. Na opé sarara, merci. Na bato bo landa biso. Bato oyo bo commenter bien, bo partager mission, ba vu na bino ba j'aime. Et ça la rabiso bien. Babakouk, toujours na poste. Les abakouk, motu jamais seda. Abakouk ata moko ta olonga na poste, toujours là. Derrière notre star international. Moi, je suis le théâtre, na ghetto, à commission de professionnalisme. Donc, si la bissa le pomba scène, ma bille de bakambo, fiki de range. Merci, ciao. Ciao.